Alexinga siko bato musu bazaki bavandi baomela makila tant baomela makila na mona kiango lokola baji moko boye bien secret babisika ke no eza secret eza pe bajite mais eza makila ya bato bawana eza déranger ya bato bamelaka makila ya bato pe basalisaka ba sacrifice abi bato basalisaka ba sacrifice au moins basengiye pesa autant de personnes pesa 3 personnes na famille na yo pesa 3 personnes ou bien 2 personnes na banzela abomi mutu tango bomi mutu wana problème ezate mokolo kokufa mutu wana pe aye amatelio tango mutu wana eko matela yo charge na ye ekomi na mtu na yo siko namoni bato wana bazolela pe bazosenga pardon bebisa ke omoni bozwi ya solo ezali o nzamba pesaka ezaki président na kati ya mboko na biso na moni ye na moni ye azali kaka na kati ya isika ya lifelo ya zo souffrir bato ebele ba diembeli ye bebisa ke omoni amela makila ya bato ebele aboma bato ebele asala ba mabe ya ndenge na ndenge papa mutonde nani olobika azala président comment nena makamba basalaka na bomoto yebanaka te mais nzambe amona kango okomona mutu alobi aza msala ya nzambe pe mais oye kotala na boye pe aza pasteur azoteya mais aza pe mutu molili bazali nzambe ka mutu ayebi ngape na yebaki teke eza bongo mais na yeko yebango parce que nzambe amemi ngai kuna na mokili bato bakufa na moni makambo wana nde yaona oloba parce que babenga keno papa wana akufi mais azaki msala nzambe tango akufi Jésus ayeko memangai abiki na kolakisa yo liwa ya papa wana esika kei to bande otambola na nzela tanto otambola na nzela nabi me papa ngo aza wapi kolo esoye abande olakisanga do tozo tambola na kolo eso na kati ya nzela wana ya lifelo alakisinga na libulu moko boye namoni papa wana pe amoni ngai abandi kotuna nga na basali na nzambe nyonso baza na enfer pe ba oyo bato si nzambe te ba oyo bazosalela nzambe te na bosolo donc soki pe oza mosali na nzambe ozosalela nzambe na bosolo te yo moko mitala déjà zala na conscience que est-ce que les na osalela nzambe awa na kati na ngana kokota to na kokota te tana oyo vraiment mosali na nzambe mobimba azolela ke ba sauver ba ko sauver ndenge nini pona kuna basungaka mutu te. Papa Isaac Betson pasteur Moussa Nzamba se retrouvé dans l'enfer. Basum soki azokufa ndenge ozokata motema bademo bayaka bademo na bazaka balati bilamba noir baza lokola ba squelette basimbi ba flèche babimisi esprit na yo tamba zobimisi esprit na yo bayekola sanga mutu mususu na moni ye azolela makasi ye pe liso azana kati ya moto bademo batelemi sikoyo na ba flèche bazobeta ye bafimbu bazobeta ba flèche na tuni wana azanani babi wana azaki pe moko ba musicien na kati ya mokili na bino na Congo ezaki nde Luambo Makiadi Luambo Makiadi a cause ya musique wana betaki omonike akumisaki sata mingi atombolaki kombo a sata makasi na mokili yango na monike batu mingi pe bana obenge grand maître a servaki diable siko Elvis Oyoki Maman Caro en tout cas on est vraiment béni na bande union to bazola na biso comme retrouver biso na Maman Caro toujours dans l'espace divin na ba témoignage je crois bien que vous allez béni bien aimé dans le Seigneur ba docteur OK na ba pays musu ba comment ko permettre avortement yeba ke un jour okofuta mabe na yo ba na ba jeune fille ba messant ko longola bazemi bo soigner na mobile oh problème vie à loyengo zo longo bazemi tika répands-toi yango yo Bible zo ba nombre 32-23 sachez que votre péché vous atteindra un jour. Le salaire du péché, c'est la mort. Le jugement est toujours là. En tout cas, yeba ko bongo la motema ko yama Jésus-Christ est Seigneur comme sauveur pour na oza la sauver, ma sumu na opinion tout et de la pardonner papa. Au lobby que okota na étape suko ba nzam ba komo la kiso yeso komo la kiso makamuni ni su temps olongo na étape wana omona ki sunni ni l'homme de Dieu. Oui. Jésus a même kingai Alexinga pona bato ba bomaka bato. Bandoki Alexinga batomo bakoma mikuse na tuni pourquoi batona bakoma mikuse babiki batona bakoma mikuse babanda ko boma bato sikotala na mikongo na bango na tali na sima mikongo bato wana ebele ya bato batelemeli bango pe bango ba memi charge wana babiki charge wana ya bato babanda ko boma do yango wana siko etondeli bango na mukongo moye siko baza la penza ndenge ya normal ezate parce que soki oboma 4 personnes wana na mkongo na yo soki obomaki 3 personnes wana na mkongo na yo na misie 3
4 okomona yango nalobaki ete ngai nzambe na kopinir bato nyonso bazoboma bato pe bazolia bato de tango bandi olakisa makambo wana natuni siko bato wana ezala ndenge nini abio no soki okufi ozaki sorcier obandaki komela makila bato obandaki koboma bato tango ozoboma bato problème eza te mais mokolo yo okufa omona mutu wana oyo boma ye asali nini aye ayamio amatina mkongo na yo tango amatina mkongo na yo ye sikoyo donc akomi charge pona yo pe azolela kaka pa nzambe siko na moni ba o nyonso baboma batu maya miso ezobima bazolela nzambe yo kama wa limbisa biso ndenge tobomaki bayebisa ke non awa na mokili oyo balimbisaka te awa balimbisaka te balimbisaka kaka tango bato bazalaka na bomoi tango mutu azali na bomoi nde ta malamu yango wana alaksinga siko bato mosusu bazaki bavandi baomela makila tango baomela makila namonaki yango lokola baji moko boye bien secret bayebisaka no eza secret te eza pe baji te mais eza makila ya bato bawana eza nde ranger ya bato bamelaka makila ya bato pe basalisaka basacrifice abi bato basalisaka basacrifice omona basengi ye pesa autant de personnes pesa 3 personnes na famille na yo pesa 3 personnes ou bien 2 personnes na banzela abomi mutu tango abomi mutu wana problème eza te mokolo kokufa mutu wana pe aye amateli yo tango mutu wana ekomatela yo charge na ye ekomi na mtu na yo siko namoni bato wana bazolela pe bazosenga pardon bebisa ke omoni bozwi ya solo ezali o nzamba pesaka mais bozwi o sata pesaka sata ko peso lelo mais lobi yebete ekozala na vie ya pasi lobi ekozala lelo ba problème nde bandi ko expliquer que non na loba kiango que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait pas suivre aucun chagrin donc ba pasi wana nyonso ezande bato bazwa bozwi na ndenge ya satan ya bakisi pasi na mokili awa ezali pe soki akufi pe kuna lisusu pasi ezali namoni ranja bato msusu balaksinga bango bazaki na bato donc bazaki namonaki mutu moko pe azaki président na kati ya mboko na biso namoni ye ta namoni ye azali kaka na kati ya esika ya lifelo yazo souffrir bato ebele ba diembeli ye bebisa ke omoni amela makila ya bato ebele aboma bato ebele asala ba mabe ya ndenge na ndenge papa mutonde nani olobika azala président comment nena c'est la presse. On y va, papa. Bon, to le pesa penza ba kombo te me bato bakoyeba ezaki na kati ya bokonzi na biso do baza kutu mibale baza kutu 2 personnes na mona bango balaksinga bozwi na ye oyo azaki nango awa na mokili malgré azaki président bozwi wana nyonso ekoma penza pasi pona bato do bozwi wana ekomeli ye penza problème donc président wana azaki mtu moko penza azwaki bozwi wana ememeli mikumba pe milinga ezingeli ye place azaki batu ba diembeli ye lokola mayaka donc mona chaînette batu na mokili balata ba chaînette mais soki yo bomi batu nyonso yo bomi yebaki ba diembeli yo nde na moni président wana bakanga ye bakraka pe 5 moni azaki na lokumu mais awa moyen ezali soutenga bi mais azaki président babi oui azaki président aboyaki Jésus Christ akanisa keno akobika kaka po aza président donc esalaki nga pasi anja yepsinga nazo memori so esika moko boye nga na tuni eske ezana batunga na yebi bazali awa babi oui bazali amemi nga place moko boye wana na lifelo akotinga siko na lifelo na balie de tourment wana na moni beau frère nanga moko boye abimi na kati ya moto lifelo tana moni beau frère nanga wana abimi na kati ya moto lifelo wana komona ezalaki Omer wana alinganga mingi tozaki même famille donc beau frère na biso to banda ko FCP makamanza banda ulinga na ete mais akufaka na seba masanga akufa bongo sikoyo na tuni nini ememi awo yemoko abandi ko bakeno eloko meminga yawa ezali vi ya masanga et puis nazaki na mwasi na ngame na banda ko bimaliso na basi msusu vi wana ya kindumba pe ememinga na lifelo sikoyo abandi ko epsangai yepsa ange obozana ye asunganga vraiment asunganga balongolanga na place na za passe eza mingi na yebaka teke ekotoyo ezalaka boye sikonga na bando senga pardon pa ange ngabe azande kolanga vraiment faut ko sauver ange habité awa ba sauveté pe makamba kindeko ezalaka na mokili abinde kono ya solo ezande obozane kati na Yesu Masia malamu kolinga mutu awa basunga kate alobi awa basunga kate na faire basunga ka mutu te même ngana yoki souci motema nanga ebelaki
motema ezwaki choc ya makasi parce que natali niveau ya moto wana ndenge ezomata moto ezalaki makasi ezomata tant moto wana ezomata afukami tellement que esprit afukami likolo ya moto wana tango afukami abandi kosenga pardon moto lisusu euti na profondeur ya libulu ya enfer eye epikoli tango epikoli edindisi na mozindo makasi azoganga tango azoganga azoloba Yesu 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 ale voix wana eki trop tard ba ebisa komoni komba Yesu esungaka bato kuna te na enfer ata otangi komba Yesu même 100 fois ba osunga yote ponga na yebaki ye polongwe wana na moni susu mtu msusu azaki grand frère na biso na ebiye na ekomona ye pe alobi non nga pe fo basunga nga yawa naza na pasi tant na moni ye nga na tuni nini memi awo babitala ye na tali na loketo na ye azaki na liboke moko boye liboke wana babisaki ezaki bakisi ya protection babisaki azaki mutu ya koluka ba protection lokola banda koluka ba protection yango wana ememi ye na lifelo ya banda komona keno soki atamboli kaka ndenge wana asambela nzambe nzamba kosunga ete nzamba ko protéger ete foazo bakisi po ezala lokola protection pe protéger famille babisaki muntu a protéger ka famille ezande Yesu Masia parce que soki otali na Psaume 127 babiete soki nzambe atongi mboka te oya kotonga atongi na pamba soki nzambe abateli mutu te oya kobatela abateli na pamba nde yango wana yebisa batu balukaka lisungi epa Yesu Masia selo Matthieu 11 verset 28 abike bae nyonso bazana mikumba bapesa mikumba epa ya Yesu pote yende mutu asungaka alakisinga bo frère wana tolongwe wana grand frère wana tolongwe baye kola sanga mtu msusu na moni ye azolela makasi ye peliso azana kati ya moto bademo batelemi sikoyo na ba flèche bazobeta ye bafimbu bazobeta ba flèche na tuni wana azanani babi wana azaki pe moko ba musicien na kati ya mokili na bino na Congo ezaki nde Luambo Makiadi Luambo Makiadi a cause ya musique wana betaki omonike akumisaki satan mingi atombolaki kombo a satan makasi na mokili yango na monike batu mingi pe banda obenge grand maître a servaki diable siko na katwa malobate ye mingi abana ko yembela basi ko yembela ba makamso e ba ko lekana na mboka totika ko yoka teke quelque part na nzemu na yemo ayembeli ke non azokumisa satana papa oui bon bakumisaka Satan na bomoto boyete ezali biomo eza spirituel ezali mutu nyonso même OK pas occultiste soki tuni est-ce que oyebi nzambe aolobaki ayebi nzambe même banganga okomona nganga ko banda ko opérer pe makambo pe asimbi pe bible ilakisi te kazam sale ya nzambe do yango monike ba même ndenge batanga komba Yesu conseil ya bien ezalaka na musique ya mokilité conseil ya bien ezana kati ya bible ezali na conseil te mutu akoluka na kati ya bible sans ki amona yango donc nyonso mutu akoluka na bible ezali même si ye aloba te ke no apesi ba conseil ya mabe mais na profondeur parce que on lobi awa makambo bato basalaka na bomoto yebanaka te mais nzambe amonaka yango okomona mutu alobi aza msala ya nzambe pe mais oye kotala na boye pe aza pasteur azoteya mais aza pe mutu molili bazali nzambe kama mutu ayebi nga pe nayebaki te ke eza bongo mais naye koyeba yango parce que nzambe amemi ngai kuna na mokili bato bakufa namoni makambo wana nde yango naoloba parce que moni ke nazoka soni te même makambo ya bandeko na ngai ya famille tobotami na bango lelo nazoloba bango mpona nini po natangi pe na bakombo na bango parce que na famille Jésus atindinga ke yebisa même ba famille na yo ba membre ya famille na yo babongola mitema bango pe bayeba soki te bakokende na lifelo nda alakisanga 4 personnes na famille nanga o bakota na lola na mona kaka 4 personnes mais ebele na ebele wana bakenda na bango na lifelo donc pona kota c'était mokilo ekoleka nyonso ekoleka tanto leki wana balakisanga keno yebisa bato batika koyemba musique ya mokili abi musique ya mokili bato bayembaka ebendaka ba demo ebele na kati ya bandako abike yakana lakisa yo namoni ndenge bato babeta musique ya mokili mutu abandi koyemba musique ya mokili na ye komona na espace namoni demo moko boye avandi na kiti lokola trône moko boye demo na tango avandi bebisa ki wana uzomona ba demo baza pembe na ye aza na kati sous forme ya nyoka wana ezali satan omoni tamba tubayemba musique ya mokili yebeke gloire wana ezaka gloire ya nani ya satan soko chao na kati ya ndako batu msusu batiaka musique wana na ba telefone omona chao na telefone msusu chao na kati ya ndako ezo benda ba demo
tambo belela kanzambe ete nzambe asunga bino wana gloire ya nzambe ikitaka pe ba ange nzambe bazo kita tambo tchaka musique ya nzambe mais tambo zo tcha musique ya mokili ezo mema bato belé na lifelo ayebisa ke mutu tango azobeta musique ya mokili ko ebele kote mais mokolo yo kokufa demo wana o abanda ko permettre yo otiaka musique wana na kate ba téléphone na yo do le même demo wana akotelemela yo nde yango moni balakisanga iba demo o bazali uniquement pour la musique babike ba musicien belé ya mokili ngai Yesu na koboma bango ayebisenga bongo abi mingi ba oba koboya ko se repentir ba kokufa ngai nzama na koboma bango pe ba msusu basi bakufa bango na omoni bazo souffrir batu nyonso balanda bango basa pe kuna na kati ya moto wana yango wana yebisa batu bakeba parce que musique wana ememi séduction makasi mingi bazo détruire bambongo kaka pona ko somba biloko wana mingi bazo détruire bambongo pona ko fournir biloko wana pe ko produire yango mais pas nzambe basala kata iloko mokote nzoka te nyonso bazo salezana ngo kaka vanité de vanité koleka ole basunga tam sala ya nzambe kenil boso ba soutenir même ba serviteur de Dieu mais basala kangote ba bebisi bambongo na biloko ya mokili yango moni li nango eza wapi lifelo abande olakisinga ba makambo wana tolongwe wana ayeko lakisinga liso esika msusu alakisinga yi batu oyo ba tonga batu soki oza mutu oza na esprit ya mensonge oza na esprit ya kotonga oza na esprit ya kochola duana siko soki okufi okende kokuta lolemo na yo ekomi mlai tango kufi osutuki lolemo ekomi mlai lokola cravate tamba lakisinga lolemo wana ba bisenke no omoni bato nyonso ba salaka mabe o batongaka même na kata ba église ba bazaka ba hôtel ya kopanza ba église na ba songi na bazuwa na bilobela bato ya ndenge wana bango tamba bakufaka ya kotala place na bango namoni bato wana batandami na mlongo bango ba demo bazo beta bango bazo tourmenter bango na balolemo wana bazaki nango ya milai do bazo nyokola bango pe bazo détruire bango na balolemo mais moye mutu akufa ezate ngabi est-ce que ba pasi oboy batu penza bakobika to bakobika te bakobika lisusu te namoni Jésus atelemi na mpanzi azaki na mawa azaki kolela siko na tuni ange po nini kolo Yesu azolela boy ayebisa ke non kolo Yesu ndenga zawana zana susi zela oyoka yemoko kolo Yesu abengai ayebisa ke moni nakufaki po batu babika nakufaki te po batu bakende lifelo soki esalimaki pona satana ba démon na ye mais lelo soki batu bazokende enfer ezali donc tant basala nzamba bazoteya batu bazongoka ba aventure même dento ole ba makambo ezana ba msusu ba ko croire ba ko comprendre yango mais soki mutazana Saint Esprit te amona ngoka ka ba aventure lokola Noé tant Noé nzamba yebisa keke no nani tour o bazana ngo wana tope poko wana batu bakufa batu bandimaki te bayisi Noé azosala ba aventure azangi eloko akosala yango wana azotia makelele mais tambule betaki bakufaki na Sodome na Gomorrhe batu basalaki mabe tamba basali mabe bapesi bango conseil bandimi na bango te mbula ya moto esala nini ikita batu bakufa pe eza ba histoire te eza makambo ezaki réel pe salema Sodome na Gomorrhe ezaki awana se taya Noé pe ezaki awana se ezate ko ezaka na lola obie wapi do ezaki awana se bat ba vivant net biso ba nyo koma nzamba aboma bango vivant ya biso kupeza moto soki akufi akeli felo mais o wana vivant boye nzambe aboma bato do Jésus ebisaki kino nazaka na bilongi mibale nazali na face ya lion nazape na face ya agneau face ya lion eza nini ya kanda ya nzambe do ya agneau ezali mawa nzambe abiki lelo bozana ta grâce mutakosenga pardon nzambe alimbisi mais ibake mokolo ya jugement nga Jésus Christ na kobima lokola lion pona kosambisa batu nyonso bazosala mabe pe bazolinga koyoka te do abandi ko révéler nga ba makambo wana azolakisa ngai na profondeur ndenge nini ba demo banyokola batu Jésus aye alebisinga keno na komemo place mobo tokei na Jésus tant tokei na kati ya nani namoni ba tunnel ya noir tozo kota na ba tunnel ya noir siko tant tokoti na ba tunnel ya noir wana namoni ba demo milai 3 mètres ya hauteur ba demo wana siko ngai nazo suka na mabolongo na bango do baza milai makasi ba telema penza na likolo natuni ba demo basala kanini ba bimoni ba demo wana namoni bango penza bazaki na biloko ebele ya mabe basimbi biloko moko boye na maboko na bango ba manzaka ya milai wana ezaki pona bato batiaka ba manzaka wana o ba bakisaka ndebe ko ebisaki no ya basi ba mama do mutu azana manzaka na yeme azwi manzaka msusu abakisi
bamsusu bazwi ba vernis bazotiaka tiaka eza mabe bebisa ke biloko wana ezali ténèbres mutu ezo inventé yango donc à partir ya ténèbres Satan azoko inventé babiloko wana po bato ebele bazala séduit po nini ezobenda bato mingi na kati ya lolendo mingi okomona soki alati yango akomi na orgueil akomi komona keno aleki bato nyonso nde babandi koyebisa keno omoni bademo wana mutu abanda kosala makambo wana mokolo ya kokufa aoyeba eloko te ntango kaka kokufi bademo wana babimeli ye bazwi esprit na ye bamemi yango babandi kobeta ye pe esika yango namona mpe moto makasi me na kati ya moto yango molili wana ezalaki neti molili oyo ezalaka soki okangi miso donc ozomona eloko te Jésus ayebisaki omoni molili oyo yango nalobaki ke bato nyonso ya mabe bakozala na esika ya ténèbre kuna ekozala bagrissement de dents tala bato ndenge baza namoni bato ebele nayebisi Jésus komema nga lisusu na lifelo te parce que vraiment lifelo eza kitoko te makambo eza mabe mingi bato bazoganga nzambe limbisa bamosusu bazosenga mai Jésus pesa biso mai bebisaki omoni bazosenga mai wana eza nini liloba nzambe bango ntango bazali na mokili Mate ebanda koleka na ba télévision ebanda koleka na ba église babanda kozango ba aventure lelo bakomi komona ke eza réalité ya solo bamso bakomi koluka na kati ya lifelo bazonga na mokili et que Jésus apesa bango même 1 minute po babongola mitema mais ça déjà trop tard bamso pe kozala ozolanda biso na kati ya émission to sala soki ozwi yango yeba ke nzambe alingi obika parce que ebite makambo ikokwelo na pokwa ebite makambo ikokwelo lobi liwe ezanzele ya mtu nyonso ezana batungana mona ser moko tozalaki na ye wana pe tozalaki na ye mais akufa tana ke ikuna na kutie na tuni mais pona nini ye akena kati ya lifelo Jésus 5 non ye akoti na lifelo akozi ya mabe na ye zela na ufunga mnoko na ye aloba oyoka pour Jésus a komemanga déjà ça fait 25 fois ba tour memanga kaka ba tour donc na moni makambo ebele pe to eko sali lango livre donc abandi ko lakisa makambo wana mutu wana bandi ko ebisanga boy na ebiye ser moko boto zaki na ye azaki pe ko yemba na moni ye azaki na kati esika mabe esika ngo azaki penza moto azoganga amoni ngai na msika tango amoninga na msika azobelela nga abiya kosunga nga ngabi non ngai naza na tango kosunga yote ayebisa ke non oyebi ke na mokili kuna beau frère nga mo boy yepe na moni soki abongoli motema te aoya awa ndeko na ngai pe aza mwasi ya pasteur na moni soki abongoli motema te yepe aoya awa siko na tuni nini ememi yo wana bebisa ke eloko ememi ye azalaki mutu moko abanda ko na église azosambela ermo pe azoke yemba mais via lokuta atikaki te pe vi ya kindoki atikaki te abandi koloba keno kindoki nde mutu esalike nakota awa dona azaki mutu abilongi mibale abemoni bato abilongi mibale koto nde bayaka na isika boye tala ndenge azoni okoma na mokili azaka na mbongo ebele ser wana azaki pe na mbongo soki alati omoni ke vraiment mutu alati abi même azaki ser vraiment ya église moko boye na ye komona ngabi ngana kanisa kino ba ser wa basambela bakota lifelo te bebisa ke non ata mutu azali ser asambela ka soki abongoli motema te akokota kaka na lifelo omoni ye alingaki mokili mingi bebisa ke non akozi akolata wana lolendo pe kotela ka ye makasi na makambo kindoki esangani ta ezate mais azosala net ko négocier na ngai po to sala intervention alongwa wana pona ye azomona ondire ke vraiment faut alonga bebisa ke non batu bazana lifelo mingi bazana lifelo te lelo bazwe bateke baza na lifelo ba omona ngo lekola ba filme donc bana ngai na kati yote awa na se tozaka déjà pe na lifelo mais tozokoka kotika te yango wana yo lobike kuna basunga mutu te donc osunga mutu ezakaka awa kosunga mutu ganga sikoyo nde la kisike foto sunga ba yango wana kosunga nde tozoganga milimo ebika elongwa na molili wana o etondi wana baya sikoyo na lumière ndengo lobi tia ba verni wana totiaka ba manzaka ba nini tu eza na molili fo batu wana bi batika molili baya epa Yesu na Yesu on se connaît na mwinda na lumière na ténèbres wana donc ma benyoso eza na ténèbres ce qui mutaye na lumière donc là c'est déjà que Saint-Esprit de mutazo conduire eza bongo namonaki pe ancien moko boye ya église moko boye mosali nzambe moko boye azaki ancien na kati église moko ye abanda ko salela pe nzambe na ngomba mais
Jésus a qui kolakisa ngai parce que na bomoto boyava kufa Jésus atindanga keno kende côté yaye kutana naye kutana naye te yaye yebisa bongo le motema mais lokola zaki na mbongo ebele ba secrétaire naye orgueil zaki makasi donc azaki pe na ba entreprise ya mnene ba secrétaire babi keno moyo kutana naye le lobo ezate zela dans 4 jours ekoki na moni yete na kei tana kei babi non moyo mona ezate foko tika kaka message si manango esalaki une semaine babenga keno papa wana akufi mais azaki msala nzambe tango akufi Jésus ayeko memangai abiki na kolakisa yo liwa ya papa wana esika kei to bande otambola na nzela tanto otambola na nzela nabi me papa ngo aza wapi kolo esoye abande olakisanga do tozo tambola na kolo esu na kati ya nzela wana ya lifelo alakisinga na libulu moko boye namoni papa wana pe amoninga abandi ko tunanga abi yo do yo pe ozaki musala ya nzambe ngabi oui nazaki musala ya nzambe siko azo senga net conseil abi que non bien sûr ozaki musala ya nzambe est-ce que vraiment na isiko na komi boye boko sunga ngai te depuis na awa na zakali suna mbongo te na suna mbongo te biloko nyonso nazaki nango na mona ngo lisute do na tikali penza pamba même bana nanga na mona bango lisute do na koma na pasi osiste na kosala ndenge nini siko ngana répondaki te Jésus a répondre ayebise que non omoni mwaye ezate au mwaye basunga yo ezate bien sûr ozaki na mbongo na pesa ki yo tamla yi ta on atala likambo na lelaka mingi na basali na nzambe nyonso baza na enfer pe ba oyo bato si nzambe te ba oyo bazosalela nzambe te na bosolo donc soki pe oza mosali na nzambe ozosalela nzambe na bosolo te yo moko mitala déjà zala na conscience que est-ce que lena osalela nzambe awa na kati na ngana kokota to na kokota te tana oyo vraiment mosali na nzambe mobimba azolela ke ba sauver ba ko sauver ndenge nini pona kuna basungaka mutu te. Papa Isaac a béni ni pasteur Moussa Nzamba s'est retrouvé en enfer. Alors a reconnecté qui m'a béni oya bana ko sana mokila bana ko sala ni. Bon, na mokili penza makambo ya bana osala ezaki nini? Ezaki kisi. Ba pesaka kisi moko ya niveau famille. Ba pona ba mbongo po pasteur Moussa Nzamba. Azali musala nzambe, azali na ba kisi moko ba protection, akote pena makambo ya coutume pona ko battre net chef ya famille. Do biloko wana na église babanda ko yebate, mais ezaki makambo ya famille donc abomba. Mais tango akufi balakisinga ye, Jésus alobi ke omoni eza passe. Jésus atininga lisusu epa mutu mususu azana bomoyi yena na kufite azape mutu mnene mais Jésus pa avertir ya bikende yepe yebisa ye soki ya bongo motema te akolanda mninga na ye wana parce que bazaki bato ba niveau moko basala nzambe yepe tozoke te ya ye mais lobiko na eto ebinante tozo continuer kokende ko te ya ye soki na nyonso oyo zoloba papa Isaac ndenge na comprendre et l'accès que tous les péchés cachés masumu nyonso oyo tosalaka ya kobombana kuna yango nde tolelelaka nango na bomaki mutu okomo ganga masumu oyo awa yo bandaki obomba siko kuna eza poasa yo moko ozo ganga na masumu wana omona ngolo kola ya télévision ozo mona ngone ti télévision mais eza clair tout ce qui est caché kuna nde yango to gangaka na ibaki na tongaki eza boya ndenge na comprendre eza bongo na bomaki na longola kizembo komo limbisanga ipitié mais déjà c'est trop tard kuna basunga kake basunga kaka ndenge tozolo ba ozoyo kabiso ba laksinga ye babembo à cause ya ba protection ba kisi azwaki ye wana koti na kati ya moto na leli esalinga ipasi donc na koma kamutu ya koyoka ka pasi na motema à cause ya makambwana pono kotala ndeko na ngai azane tingai me yepe akei na kati ya moto azana makila na mai me ake kokota esika wana esalaka ngai susi yango na pekolo yesu pe azana susi pona bato bakende bisika wana te pourtant tolo bango ezane ti ba aventure mais tango kufi parce que la kisenga liwe mtamasumu soki azokufa ndenge ozokata motema bademo bayaka bademo na bazaka balati bilamba noir bazalo kola ba squelette basimbi ba flèche babimisi esprit na yo tamba zo bimisi esprit na yo babani ko beta yo ba fimbo bazwi nzela moko ya mlayi ya molili bamemi oti na libulu ya l'enfer bakotisi yo oyo asambelaka
Jésus-Christ ayambaki Jésus étant que Seigneur et Sauveur tant yazo kufa de ba yekolakisa ngai tala molimo na ye ba yekolakisa molimo na ye na molimo muto ebimi tango akati motema ba ange ba ye mibale tamba ange wana ba ye balati bilamba pembe bazu esprit ya muto wana bakena ngo na paradis mena nzambe molimo ekenda na cimetière te bese ke batu nyonso basambela Yesu Masiya na ndenge ya bien o ba bongwana na ndenge ya solo milimu na bango ekenda na cimetière te parce que kuna ezali séjour de mort mais ba oyo nyonso bazakati na Yesu Masiya ba am na bango ekenda wapi na paradis esika Jésus Christ azali lokola moyibi wa bongola ka motema tango akutana na Yesu abongola ki motema petango bongoli motema wiki no kanisela ngai Jésus alobete kaka lelo tokozala no wapi na paradis batu mingi bazondi mateke paradis ezali mais Jésus azombe mabiso na paradis parce que apiaki promesse que na Jean 14 1 à 3 alobaki ete nazokende pa tata nake bongisela bino bisika esika ngai na kozala bino pe bozala wana Jésus aza aventurier te bato ya mokili bakolaka yo promesse ke na komema na poto na komema yo esika boye ondimi peke ya solo pe mutu yango pe amemi yo te mais Jésus soki alaki akokisaka donc amemaki nga pe na paradis mpona kolakisa makambo. Papa Isaac gana ngina lwabo Jésus ndengo lobi wana na Jean 14 1 à 2 wana alobi kuna banda ko ezali parce que kuna eza internité ya libela na libela mais awa na se toza na ngonga mukie mais et puis toza ba lekinzela mais ndaku na biso ya solo ezande kuna na lola pour vous dire encore que l'enfer est réel ngana ko bondela yo ni aller pas nazongi sisusu miko et pas ya papa na biso desiko anja yako ebisanga pona makambo ya kopesa ba offrande na ba église badim peko soutenir msala ya Nzambe wande sala ngai passe parce que ange alobaki ete yakana la kisoba horaire ya kilte ndenge salemaka ndeto pesa ba programme na kati ya ba église pona kopesa ba offrande soki bolobi keno e komi moment ya offrande na moment wana ezali na ange ayaka pona offrande tango ange wana ye bino bo pesa offrande ange wana zo noter ba komba bato nyonso bazo pesa ba offrande soki a noter akozwa kaka bato ba pesi ba offrande wana mutema bien amati nango alaksinga ina na Matthieu 6:19 abike bozo na bino bobomba ngona lola parce que awana se ekopola ekobeba mais yebisa batuke ebele ya batu bazana bozu mais baza bazui pona Nzambe te baza bazui ka pona bango moko soki akufi pe libela bozu yango ekei ba oyo bomona na mokili yao muso akoza laza pauvre azana mbongo te azana eloko te mais asutenaka msala ya Nzambe mutu wana devant Nzambe azana valeur pe aza riche na lola mais mutu msusu azali na bozina ye na mituka na ye na biloko nyonso na ba compte na banki mais soki akufi sans Christ pe abana kopesa ba offrande te kuna ye azana place moko te na tuni pona nini mutu azanga place bebisi ke non yakotala anjabi na zome mayo tugmati tango ameminga ina paradis abana la sanga ndako tokoti na ndako tana koti ndako wana natali ndako ezaki vide biloko ezate natuni ndako boye eza vide pona nini anja ebisa keno ndako omoni boye eza vide pe gloire na kati ndako yango ezate ndako yo kolo nango azalaki moyibi ya badim na ba offrande do abanda ko pesa badim ya Nzambe te abanda ko pesa pe ba offrande te lokola abanda ko pesa badim te yango monike ndako na yeza vide abiki na kaka po na mawanzambe lokola kangaki motema abangi Nzambe na makamsu me lokola makambo dima pesa kite yango monike aza privé na gloire ya Nzambe pe bozui ezate siko tolikina oui amemingai tango ameminga alexinga ndako wana tokoti na ndako wana na moni biloko ezalaki me biloko wana ekomi kolumba solo ya mabe na tuni pourquoi biloko elumbi solo boye ba biloko wana elumbi solo ezali nde biloko babanda ko pesa na motema mabe mutu apesi dim abandi ko murmurer apesi offrande abandi ko murmurer apesi don moko boye na msala ya Nzambe simanango abandi ba murmure biloko wana moyen Nzamba ya mbango ezate ne babikeno soki otali na kati ya Bible na lobaki ete